Congo Esengo TV. Voilà. Bandeko ba Congolais de partout, nga wabino oyo ba lobafon ba bengi manseba, nga wabino oyo ba swahilifon ba bengi muyomba, oyo nga wabino oyo yo ba ki Congo fon ba bengi ngwashi, nga wabino oyo balingala fon ba bengi Noko Clovis, na pesi bino nyonso mbote kasi bosana te bandeko ombali mboda yango na bandeko nakei kopesa un grand merci na abonné na biso nyonso tu ya Congo Esengo TV. Bandeko merci na ndenge ozali outi kosabone, na ndeko yo po ozali kosabone tout à l'heure, na pesi yo un grand merci. Nde na yango bandeko tika na kende na lombango penza pona kopesa bino ba sujet na biso ya ba actualité. Ba actualité na biso ya lelo ezali dominé Assemblée nationale ya mboka na biso Congo démocratique bauti ko poussa lisusu état d'urgence na 15 jours. Pe na ko signale bino ete na o etali procès ya noko nanga Vital Kamerhe na noko na ye Jamal na banini basengaki liberté provisoire lisusu, kasi bandeko bapimeli bango ango na juge président. Bandeko nazali kobeta na kofungola bino ete oyo ekominde 7e liberté provisoire oyo yo noko na ngai Vital Kamerhe na noko na ye Jamal basengi, kasi tribunal ezali toujours koboyela bango. Toyebi te tina yango ezali nini, pour peut-être toyebite wana kaka parce que ndenge na yebeli noko nanga Vital Kamerhe azande ko remplir ba condition nyonso tu oyo mutu asengeli azwa liberté provisoire. Mais lokola juge président azali indépendant, ye aza ko trancher na ndenge oyo motema na ye lingi moye to kota na kati kuna ezate bandeko. Yango na lombango nazali ko yebisa bino lisusu ete calendrier électoral ya remplacement ya Jean-Marc Kabund na poste ya premier vice-président na ya assemblée na biso nationale et bimi bandeko le 6 au 8 juin ezali nde dépôt ya candidature bandeko du 9 et puis du 9 au 10 juin ezali nde campagne électorale bandeko. Bongo nde na mokola le 12 juin bandeko nde tokomona élection pe installation ya nouveau président nouveau vice-président eli bandeko. Alors bandeko nde sikoyo na kei na lombango ya kopesa bino analyse na biso ya mokolo malelo. Alors analyse na biso ya mokolo lelo bandeko ezali kotalisa bino na ndenge procès 100 jours ndenge ekomi na niveau oyo ekomi bandeko, na niveau oyo ekomeli bandeko bino moko boyebi ndenge na mokolo ya jeudi juge président alobaki nini te procès ekokende et procès prochain ezali le 11 juin bandeko. Alors bandeko pe bango juge président bakisaki boete procès oyo ezali pardon audience oyo ezali koya ezali audience ezala basée sur plaidoirie bandeko. Kasi bandeko yango nga na ye pa na bino ngai noko na bino Clovis Manseba pe muyomba ngwashi ya Congo démocratique na ye na fungola bino plaidoirie na lingala brite elaksi nini bandeko. Plaidoirie na lingala brite elingi koloba boye elobi boye ezali étape ya suka na procès.
donc basambi mais oeza élément ya suka bandeko yango wana nde babengi plaidoirie na kati ya procès bandeko na kati ya procès pénal bandeko boyeba ete na moment oyo ekomaka na plaidoirie na étape oyo babengi plaidoirie bandeko ezalaka nde mi officier bolimbisi bandeko na mela mwa mai po mwa koso etungisi. Merci bandeko pour la patience na bino. Et on a zali koloba ke plaidoirie étape ya plaidoirie et nazali ko expliquer bino on a lingala brit bandeko et lingi koloba nini na étape oyo et na étape oyo nde zalaka officier ya ministère public ou bien parquet ba ko présenter ba élément constitutif ya infraction retenu contre na ka espèce ya noko na ngai Vital Kamerhe to pe noko na ye Jamal autrement dit Samebo bandeko bolandanga nde na bokebi penza nde bokomona na tango oyo bavoka pe bakozwa pe nini ba moyen ya défense bako bimisa pe maloba na bango bako bimisa pe biloko na bango oyo ba yekola pona ko pesa défense pona ko contrecarrer oyo ba argument oyo ya droit oyo ministère public akoki ko présenter contre noko na ngai Vital Kamerhe na noko na ye Jamal bandeko pe tokomona pe lisusu parti civil akoya pe yepe akolo parce que parti civil nde yende afundi noko nanga Vital Kamerhe yende pe akoya akotalisa lolenge ya moni ke masolo etambolaki malamu te bandeko yango wana nde toza komona ke naza ko expliquer na lingala brut plaidoirie nde elobi nini bandeko parti civil pe eko présenter ba moyen de droit na bango pour na ba préjudice parti civil oyo baza eyo ezali baza ba avocat ya Congo démocratique ba kotalisa ba préjudice oyo biso ba congolais to subir na ba dommage intérêt oyo sengeli pe noko ba ne soit noko Vital Kamerhe soit noko na Jamal esengeli ba futa na kati ya plaidoirie pe lisusu na kobakisa le batu préveni bandeko préveni neti noko nanga Vital Kamerhe neti noko ya Vital Kamerhe Jamal ngona babengi ngo ba préveni na neti nani na pesi exemple ya noko Vital Kamerhe bango pe ba prévenir bango ba avocat na bango bakoya ko intervenir kaka na kati oyo ya plaidoirie pendant plaidoirie bandeko tribunal ye a intervenaka te tribunal ya avandi kimia aza kaka ko recevoir pe na suka bandeko nde tribunal ne bako se prononcer parce que bandeko na nini bolandanga na bokebi nyonso na uti koloba nini awa na lobby ete ministère public akoya kopesa akoya kokokota wana nazoba ndenge ministère public pesa mibeko na ye ndenga koloba na tour na ya ye ministère public ndenga ko pesela na kati ya plaidoirie ministère public akoyi koya rabi bon en tout cas ngana moni ke noko Vital Kamerhe na noko Jamal basale lokote ngana moni bakoke na bango bakoyi ko tika bango tout comme pe ministère public akoyi koya lobi que non biso to moni nini makambo esalami ndenge ezalaki wana ndenge makambo esalami to bandaki na ba 57 millions après ekokoma na ba 66 millions en tout cas to boni biso ministère public to moni ke Vital Kamerhe na noko na ye Jamal vanda na prison kateli bango bane tout comme pe
nani avocat ya nani ya Noko Vital Kamerhe bakoya ba non biso tomoni ke ba preuve ezate c'est le moment où ça que Noko Vital Kamerhe abimisaki mbongo azwaki mbongo atie na poche biso tomoni ke Noko Vital Kamerhe aza na ye free ya okende na endako botika kosala makambo wana eza na nzela te nde babiloko wana nyonso tribunal akozwa yango akose prononcer bandeko akoya se prononcer na audience publique bandeko kasi nalingi na souligner eloko moko ezali très important bandeko na tribunal na procès oyo bolimbisi moke na procès oyo ya 100 jours to remarqué on dirait quand eza mibale kamoko ya Faci kamususu eza ya Vital Kamerhe ne to remarqué que Congolais na remarqué bongo na yango na ye ko fungola bino na lingala Brit parce que soki totali batu ya Faci bazo kokota Noko nanga Vital Kamerhe na ndenga mokete topesa neti exemple témoignage ya Marcelin Bilonda alobi boye ba relevé bancaire oyo bato bazomona se ba confondre yango te na ba bordero ya BCC donc Banque Centrale ya Congo na ba trace nango basali bimisi 10 retrait ba trace ya nini bimisi 10 retrait alors na 10 retrait wana eza ba preuve matérielle oyo eza na infraction intellectuelle parce que plus de 66 millions de dollars oyo bazo tiango na charge ya Noko nanga Vital Kamerhe pour ceux qui basali calcul au total ya ba retrait 10 retrait et sali total ezali 66 700 000 au ba décaissé na compte ya Samibo autrement dit Jamal bandeko bola nanga na bokebi conseiller spécial en charge des matières financières et économiques à lobby ya zwa rapport oyo depuis le 27 décembre 2019 bandeko ya lobby depuis zwa rapport oyo ya mbongo oyo 66 700 000 dollars oyo ye azwaka supongi malamu te azwaka supongi malamu te pona nini bandeko ngana bino toyebi te soki azaka pe na susi na biso ba Congolais tant mosusu yango azaka na pongi malamu te ok ya lobi boye akendeki komona gouverneur ya banque tuna ye ba clarification pona 66 700 000 dollars gouverneur a confirmé à l'objet que oui, effectivement, Noko Jamal, donc autrement dit Samibo, a kokotaki bambongo wana nyonso. Ah, bandeko. Siko yango bazoba. Boni, Jamal azwaki 57 millions. Mais différence wana ekei wapi bandeko ba preuve matérielle donc ngai na yeko fungola bino Noko na ngai ngana Noko na bino na yeko fungola bino masola sika preuve matérielle omata okita preuve matérielle
bandeko dayango biso tolobi boye bandeko soki noko nanga Vital Kamerhe na noko na ye Samibo autrement dit Jamal soki ba yibi na bango te basala nini batika bango bakende na bango bandako me kasi soki ba yibi eke balakisi biso noir sur blanc ke mbongo ebimaki mbongo yo bayibi soki nazoloba soki bandeko soki po ngai te mona koprouve yango banoko ya ministère public baparquet et puis moto akotranche ya suka selon baprocédure juge président ya kotranche ntango juge président kotranche ya kotala te oyoyo bavoka balobi ya kotala te ke oyoyo nongo na ngai Vital Kamerhe alobi ya kotala te ke noko ya Vital Kamerhe Jamal alobi o ba mida balekaki ya zotala na te ya ko apprécier na ndenge na ye babenyango na indépendance nyonso donc na lingala ya pete eza na liberté nyonso juge président nde ya ko se prononcer alors bandeko biso pe ba congolais toza wana toye na conscience collective na conscience collective wana esengeli to veye pe sur justice na biso esengeli respecter biso peuple congolais bien sûr parce que mbongo wana o bayibi eza mbongo ya peuple congolais so lelo yo ndenge gouverneur ya banque centrale auti koloba ye apekisaki bango ke bozwa mbosalela mbongo te parce que eza na ba conséquences moko mabe lelo yo franc congolais et perdre ba valeur du ndenge babendaki mbongo na ba réserve na banque bandeko sikoyo soki balakisi biso noir sur blanc ke noko nanga Vital Kamerhe a yibi mbongo te batika ke na endako po azana famille azana mwasi ana vie na ye azongeli kayu na ye wana mokonzi na ye mutu ako apprécier soka kozongela ou bien ozongana biso to kokota na kati te mais soki ba elakisi pena ke noir sur blanc noko nanga Vital Kamerhe asalaki masolo ya na ndenge malamu te esengeli balanda ndenge mibeko elobi nini soki bakopesa ye ke non avanda nini na prison balobi ndenge mibeko ekoloba soki pe bakoloba wana zoloba ndenge mibeko loba soki pe bakoloba ke non bon lokolo oza na famille bon tomoni ke moye totya na prison eza toza pe na bana moye totya na prison eza te mibeko elobi boye wana mibeko batanga nde mibeko bandeko so balobi ke non mibeko elobi ke non yo lelo oyo na Congo obandosala susu exercer susu na ba haute fonction te yo musala oyo koyi kosala kaka limite ya suka eza nettoyage bapesi ya sana ba nettoyage eza mabe te nettoyage pe eza kayo omoni bandeko yango wana totalisi nini mais tokende epai tozonga epai nga atanke congolais ngai noko na bino nga ngwashi muyumba maseba pe noko ya Congo démocratique du Congo na ekoloba boye tangu baso kosala projet wana ne bandeli normalement aide ya projet il faut avant de ça ba élément nyonso ezoko constituer ya projet wana na kopesa exemple élément neti nini tozwi na finance il faut babenga banque centrale gouverneur ya banque centrale ministre ya finance babengi budget yo nde mutu osala budget ya projet oyo
babengi batu ya bato batali banini bato cadastre babengi expert pour na cadastre élément nyonso baconsidere siko aide ya projet akotuna bon na budget bosali conception ya projet eza ndeni conception ya projet eza boye ekosenga mbongo boni esenga bon sikoyo totuna noko ya banque centrale akoloba nini noko ya banque centrale soki alobi na bino ke mbongo oyo bozosenga mpona projet oyo eusimba te mbala moko carrément bozwi bapapia na bopasoli bovesi moto na motu kende ndako mais ekoma ti na niveau projet ekoma mpe kosalama au moment où gouverneur ya banque centrale azoyebisa biso lelo na projet ke non projet oyo il fallait pas esalama mpo nayebisa ye bango mbongo eza te me bandeko eza motema mabe eza motema mabe sikoyo tokoloba nini seke bato mosusu bapousse projet oyo nini projet oyo ekende na baaudit parce que bango base retrouvaki te soki base retrouvaki donc projet oyo elingi okende yango na justice te yango bandeko nazo koyebisa bino ndenge nalobi lisese oyo nazoloba ombaleli mbuda bandeko tosangana na conscience collective bandeko congolais de partout to changer mentalité po to pousser bato nyonso bazoko dirige biso ya lelo pe tina ya lobi pe libela bayeba ko respecter peuple congolais parce que soki babandi ko respecter biso ba peuple nde babanda ko banga ko salaka ba projet ya boye oyo ko memela peuple malheur. Alors bandeko ngawa bino noko Clovis Ngwashi na bino ngawa bino Manseba ngawa bino Muyomba ya Congo République ya démocratique ya Congo République démocratique du Congo na suki wana nde tokutani na édition oyo koya mais na sengi na bino bandeko bo partager ba vidéo na biso bo s'abonner na Congo Esengo TV en tout cas ekosala biso malamu mingi ciao.